Bandeko mbote bisika nyonso bozali bozolanda ngai ndeko na bino Simon Poso Lobito mobala pembe tina Dubai pembe sili bajalo bakufi bafo contre pe bakufi la lulala Simon Poso Lobito noka bakena ipupa ya bamakosise mobala lekili bongo nelengi ngawana oya koboya boyi na ye opa kundima andimi na ye nyoso makambo ngawana Simon Poso libanga Golgotha international ngawana Simon Poso ngawana noka bakena ipupa noka bamakosise na noka ba enzo bandeko na pesi bino nano mbote bisika nyonso boza ya 5 continent nyonso na pesi bino mbote ya Yesu Kristo ezana bino bandeko namonaki ba makambo bokomelaki ngai na ndenge bobenga nga bandeko tokutanaki na bango topartagaki nga bakinga non je vais les parler ça na koleka nango na niveau ya na niveau ya émission na loba selon nga selon argument nga selon ba critère nanga onga na monaki concernant makambo ya concernant makambo na biso ya ndeko na biso wana JB piana ndenge makambo elekaki bandeko pona ngai biso nyonso tozolanda likambo yango tozomona pe niveau ndenge kei tomonaki JB tomona pe mwana nsuka tomona pe mwana baboti na mwana nsuka ile biso makambo kabi banda ko vile banda na age 11 azotsemisa biso ki pe ndenge ni biso na bino pe toyebi te ezali ka makambo na bango JB na mwana nsuka yaya makambo wana ngai tango bobengi ngai tosuka to partager ki yaya nazomona makambo na ezaka kake yake loko moko ya koyoka na kaka ezaki ya koyoka na parce que mwana biso baza na kati JP babuta pe na mwana nsuka to konte pe kote wana po mwana soboka mapa ya papa kuna eza pe bien pona éducation pe nyonso so kote wana eza likama ngolo azwi chance mwana ndenga za pe kuna to sepeli yaya eza siko eloko to loba teke to JB mutakondimela ye azate mwana nsuka eza likambuke awuteki nango kuna pa ya JP mutu nyonso ba parents nyonso azoziyaka JP parce que a violé mwana na âge na âge à 11 biso nyonso tolobi biso nyonso tolobi to bandolo ya ezeloko sikoyo kaka ke tolo ezaka eloko sikoyo kaka ke JB azalaka motema malamu azwa mwana na soki eloko ni alingi apesa epote tokabona bien. C'est ça. Parce que na komo yoka ke babi l'état montazui makambo so pe en charge na yebité na vérifier te na yoka ka ndeto partager que na za na ba preuve na noana te na tineki ba na tuneki ba babi na noko ba keina zela soto esili to yoka yaya yangora ngai pona ngai na za koloba boye to ina mwana wana pe mwasi te to ina pe GPT yaya eza likambo ko na communauté likambo nyonso babongisaka likambo nyonso bazoka solution ekoi na Cameroun te eza ba Camerounais te eza ba Congolais et likambo na biso mabele problème ezate to luka solution parce que muta koboma muta zate mutu pa kotsa mutu mbele azate parce que mwana ana pe ndenga sa kuna pa ya JB lelo so babi wakanga pe JB yaya papa kuluta za papa kuluto papa leki aza papa leki noko azanu mama modèle papa na bino alinga kayo papa leki na bino ko lingote oto papa kuluto yaya eloko na to bota makanango ozo bota manango eza ine ote non modèle ngana ko lingila mwana ngai jamais leki na nga ko lingila nga mwana ndingwa non yaya mutako sayo bino te modèle ndenge jiba ko lingila mwana wana bande ko ne bakoko lingile bongo te yaya kia kunde bakongo bolobaka kia ngana ya yomoko ya muninga ya muninga ya likambo za bongo totala kaka ndenge likambo ndenge soki mais totala moi pe avantage pona mwana na biso eza likambo ko teki to mema soki ndenge nini nde likambo se koyi ya likambo soki koyi banuka kaka solution banuka kaka solution soki ba miso babina te onoko ba kene fo bakanga JB ngabi ko kangisa likambo te busuko mwana wana qui va le prendre en charge yaya na ko so charge no lelo papa leki lobi na diminuer nanga jamu so ba classe azotanga ekitoko wana
Pour na papa na bonta so futa mbongo papa le quitter yaya to ke le quitter kambo papa le quitter muta so futa papa ne muta ofa lelo soki tata on to lobi ke babiba kanga o monte ke mona tsuka na yo ozui perte na mona pe azui perte eza loko ka ko yokana pour bato lo ba te misuna se ba ko silika te ko silika eza faiblesse ya bato bazo comprendre makambo te yaya parce que na moment otizo mona sa 19 ans makambo ndenge se bimaki wana ndenge bwana toyebi sutu tolanda siko o ndenge ezokendele yaya tozomona kaka avantage ke nani ndenge azoloba mwana tu mais siko totala mpe bainconvénient mwana na mokie yaya lelo soki tata aza te est ce que mwana ntuka kokosupporte mwana wana tongala lobi te ke osoki nini mpona jibe te tozoloba siko soki tata aza te bamiso babongo so tata kufi mwana kolaka nete mwana kolaka mais mwana kolaka ndenge yo moko soki présence zate o te bongo so tata soka kufi mais mama siko yo pozala pe na mwa tsoke po boko na mwana bakoko pesa lo bande kwa mobali mais ba na pesa mikolo nyonso soko yebi no pe commerce te soko yebi no pe koluka te ba ko salonde oyoka bana misote mama biso papa banda kufa totanga kate ya msu mama pa zokoka te parce que mama bana kotela mingi papa omoni biloko ndenge ezalaka mingi na bamda te tata te yaya mutu no sosana donte mama no sosana donte asala comme mama no sosana donte ya kuluka tout ça to fani na kishasa miso mona mama muso ko akuluka ba pese ba mbona ba papa asala ba commerce ndenge ndi akokiti mbongo kaka ba pese kisine sila enyoso bo atia na foko no mabe ake no koteka na marieno mbongo sila ke kaka boyi atika li titi ado eloko te na sens wana mutu no soto atanga mate azala komesa mutu ote yaya to pesa chance na mwana biso wana muki nzamba bomba ye parce que makambo elika malamu parce que msote ekosa nini nani pa ba opekise mwana te yaya mwana kotika la kaka mwana na ye jamais mwana na kobosana mwana tsuka bana mama jamais ti yeso ko ya kobosana mwana tsuka tika mwana buka ma place à bien et que ça la fierté na yo bakosa yo te mwana mama omoni lelo yo so mona fierté na yo mwana na lelo soka bongi akomi bien asana bayana ye ba ko cadrer ye mwana tsuka ko ke no presete asana bayani ba ko cadrer et ko sala nde bien na yo na vie ko ningo ko saka limité te mona kana musika yo so tala kaka pembeni tala ka musika parce que lelo mwana wana bande ko so ba cadrer abimi bien akoyebuka kaka mama ezala ti Yesu ba bomba yo wapi ba kundona mabeli akoyeba kaka mama na ye yango na soko ngo sa likambo il faut raisonner ka mingi to boyite o wana likambo na vraiment ozana raison mutu akoposo fota sate mais mwana no pasa kuna mwana asakuna epa ya mobali na yo ndenge jibe kuna to ba jibe parce que fana ki pepa ndongo biso 3 mois et comme il déjà libala te bandeko et comme mais siko yo moko il faut tuna pona nini contact ezo zalate to yebite soki jibe azolingo sute contact ko bengo te pona nini biso pe nyoso to yeba te parce que makamso yo ko lobela biso makamso pe to yo ka pona tozo ka kaka nyoso mibali to pesi ofoti te bandeko na pesi jibe raison te et l'eau a sali eza bien te parents nous sont aussi bien mais siko lokola likambo se ko iboye eza ke l'eau a solution yaya bande koto mata to kita eze l'eau a solution mwana za kuna mwana tsuka ko kende bulu yekete ko kende boyete yaya yo c'est déjà ozana na un plus no déjà ezakuna tika un plus ane sala ebotelo 2 plus lokola déjà si bazui likamuna l'état botika likamu l'état kata yo pe vandanie koleka ndeko na yoki ba misu ba binanga noko simo ba boto ba noko ba keina ba boto le kebe tefunga bi ba sali pe kama lamu na l'état pour aluka solution zala na kimia misu ba lobi ote ya linga sing adingisu azonga danseuse azonga su dan ngabe ko su danseuse na kongo na zana bakamba bia ningo zonga danseuse ngadi azonga daya ba bino ko ba kena ningo zonga ni swa binaka ngadi abinaka lisusu ngadi ya msuba ko bina na ye musalingi na ye musesa don asepe na ye ka binaka ezana ngope don na ye musesa don asepe li ka bina na ye botike na dona menga conseil kana kopesa
bandeko eza déjà likambo ekwe na communauté nazomona nde bamiso babiote il faut bakanga kaka jibe to asala 40 ans toyebi te yanga pe na koloba na ngati na yebi na ngati makanga na sali na sala droite na sala na avocat te na koyeba na ngandike makambo ekata na kate totala kande makambo zo kende soki pe bakopesa yo te akota asala 40 ans toyebi te 40 ans toyebi te o 20 ans parce que toyobangela nde siko mwana nde moto aza na kati ya pona éducation mwana na baklase mwana wana ezaka eloko moko bayokana eza eloko moko akoyokana ka bandeko moto akosa biso te moto pe nga motu kuta komemanga na basentiment te parce que nga natalaka nga natalaka présente nazotala fitinga ntango namoni likambo yango yaya nazomona bato baza koloba nde nga nazwaka tanga ndeko alobi nayebi mais siko tozotala nga nayebaki te nga masolo si toyeba ngo bandakala nga bisiko mwana wana mwana ndasuka kosuka ndenge nini siko yesoki ndenga alobi oba miso baolobo bapese mwana yaya nde namoneli yo mwana tsuka tika mwana vanda kuna zo éducation eto epanda yo namona malongeza te ya oa koyinanga ayini nenga parce que modele natalaki yo mwana tsuka tika mwana vanda kuna lelo soka bongi eza fierté na yo éducation wazwa nango kuna epanda yo ezala bien te tika mwana avanda kuna ozana bango nanu soki pesa wana bango babipo botimi mzo bokola wana tika kuna lokwa si bazwiye aza na éducation moko ya bien ezala pe fierté na yo te okende susu loba ote bapekiso mwana eza nango problème te mwana mama bakoko pekiso mwana suka so okomona kaka mwana na yo okomona mwana asa mwana yo jamais bakochange ye akotikala kaka mwana na yo akotikala kaka mwana na yo aza déjà tata boboti na ye mwana ekomi eloko mosusu bana tozo comprendre nde wana te ese ekomi eloko mosusu bokomi déjà na lien na kati mwana azali soki mwana azalaki neti yo ninga moni biso bato baninga baloba belebele bo bato bazoloba bauta lelo sikoyo mwana nde aza na kati mwana aza na kati so mwana aza na kati ekomaka niveau mosusu soki ozalaki nio na mwana te mama mwana ntsuka tolinga to bando beta midi tongo te midi pokwa te seke bato baoloba no bo parceke bazotala liso mwana mpe aza na kati na bato misu namonaki wana bazolakisa biso mboka na biso kongo eza na makambo kongo bolingo eza te moninga malamu oyo apesaka nde déception te Jésus de Nazareth ti okokufa okotika kozwa déception te ezaka l'ami fidèle eza Jésus na bandeko na bino bamusicien likambo ndenge wana bozo apuye mpe lisusu na bayoutubeur na bachroniqueurs na bachroniqueur kitoko te yaya ebandaki ya ndeko na biso kofia wa ezalaki simba sikoyo ekomi jibe seke tozolakisa vraiment ke tolinganaka te yaya tolinganaka te omona yango nayebisaka bino ke moninga malamu azali ka Jésus oyo akotikala kopesa déception na vie te moto akotika kopesa déception na vie te ezaka Jésus ata moto alobi ne ndenge nini moto akotikala kaka moto jibe bato miso asololaka na bona bona kotanga na oyo panza mboka bamisu mpe oyo asunge bele lelo batournele ye mpo na likambo wana boko soutenir ta boka nisata muninga ta likambo wana ekwe boka nisata muninga ta na le bien fait moko bino nyonso boko koyina mutu moko na likambo babota na ye mwana tsuka pe po abota ndima ki pe kobota po pe akona baneke jibe na lingita na longo kwa ndima ki sika linga ki jibe tokende tozonga pe eloko moko eloko pesa wana ti tokoko loba kaka ti tutsa kaka mabe te wana sa vie privée na bango tokoko tamba bazalaki na chambre mutu moko tazalaki bazalaki ka ye na jibe toyebi te makamni banoko sala so pe o mwan tsuka lobeli biso toyebi te soki pe ya solo so pe kaka bango mibale ka mutu bayebi likambo toyeba siko ndenge ni trop dose
o ba parani na ko sepela mo te to boite yaya likambo sekoi isekoi andimi yango mwana sabimi siko to sala siko ndenge nini poto sola kina ba ndeko na te no ko ba kena ngabi te yaya moko bina no ko ba keno ebolo ngabi ndeko nanga tokoki ko loba lelo ti lobi eloko tika likaka ke et ça la réconciliation ça la makaka jibe na mwana na soki mwana na mwasa lingini bakabwa misuba bisi ba pesa ka yebu nini ngadi mais yesi ko mwana mwasa ontaka ba pesa ke biloko yeba kitekeza ke biloko na bani ngabi biloko abonga yaka na ba parents ote noko ba kene ba parents ba bimimi bale tata na bango ngabi oh wana zaki tata bango to babi wana yaki tata bango te tata bango a uta ki soki na akina musala ki soda après quelque temps ayiko yangabi ata tata na pe aboko la asaka papa na yiti parce que papa na pe soka zala kite ba nani wana ba benga papa mubala mama ba benga papa asa papa na oka parce que soka papa na okipe yo yango wana ngapo na ngabandeko na puye na ngelo côté na puye JBT na lo baneke ono JB boti te likambo seko yaya toko ba no lo bati lelo ti lobby likambo seko et loko tika likato zwa kaka solution. Et ça va la solution. Parce que ngapo na soki mwana tsuka pa mema ki ngoto ba paraba sopi ba paraba kine kuna ba bengale pa ba jibe elingo ko mandiri musu lokanda ba paraba koma kina ya ye mwana tsuka to pesa na le chance ya musumba lo soki ba kei ba ko yokana bana mama likambo nyoso ezaka mutu nyoso akana likambo soki likambo ziote ezui mutu pe boye ba pe na côté musupe ko gérer les hein na surtout bande ko nga ba musicien na ba chroniqueur na ba misuna so comme le bobuso loba j'ai na chance et ça bindi ko le kai pa ya confier l'omidi ba sorta yaya boye ba kanani bozo zala na ye jibe piana na côté li mutute na on baka jibe piana ye ba kanani ozana ye ko comme c'est na vidéo na parce que azolingo ya mapete na komela ki na souhaiter ka courage tout na moni ayamia jibe piana na zongi li susu na ko komela nani juju binanga ko likino na zala nini na ina ko komela mona ki juju na nini na ko komela ye atindela ngo pa na juju so na bosa juju binanga oui on dirait na zana na mona ki nini na ye na ko tindele to atindela ya na ye yaya eza bongo jibe piana ye baka nani ko vanda ni na mokili jibe piana lo pe na zo senga yo mikitisa kaka mikitisa ndeko na ngai luka solution ya mwana wana boka bwana soka lingi nini soki pa lingi nini ngana ngape na yibi luka solution soki pe se komi pa ya leta to yibite so leta ko katela bino ndenge nini ngape na yibite to pesa kama kamnyo so kwa leta babi leta mutation sunde na oyoka ekendika na miyable parce que lelo soki jiba kangami ngana zo banga ndipo na mwana wana nana kozo ya charge yaya parce que étant mwana na ko kangama bande kwa ya mobali bako sepela oya ko yinisa mwana pamba pa bande kwa ya mobali pamba omuni loko na zo koma kote wana yaya bande ko mwana wa ko futa impoka se ya pamba o ya bino na papa bosalaki ya ko kwela mwana ya mwana biloko na nyoso kotala surtout likambo ya bolingo bakendana ate ezaki na ngwa muke ezaki na ngwa bale moko boy esali mwana ya bakenda kana ngonokite mutu pa kosa muninga te eloko neza kaka il faut ko yeba ko loba parce que soko zakaka bulu yeke boy bandeko dibungu tolo tekele bumba mabese kotaki o te noka bakenga soki se mabe koti etika la bongo so mabe se koti etika la bongo yango na sikoyo bokange loko na lobi omoni jibe so makambo esili koyi eloko moke ke bima boka na koloba ngo sima ata lelo te moko eloko moko jibe ke bima kaka omoni mona ntsuka na jibe eloko moke ke bima wana ekiningisa so mokili kaka bango mibale wana eloko moke ke bima ekuningisa mokili
Makama jibe na ne silite. Musu bezo yat. Yaya, na lebek na mino 2024 ki sala makam. Musu sune silite, tozana oya jibet. Musu sezo ya. Musu sezo ya, na ne silite. Bandiko ya mwana ngana yo ibisa bino kaka. Apprendre ou à laisser, ou à amateur kuyoka, ou passer na motema kondimani, na lobite na kote li mutute. Na yeko pesa bino kaka deta ndenge imakambo ikindaka. Tozo mona kaka avantage ke nanya kindifunda asalabu. Ya mi mwana wana. Nina valonga na sofuta po ngam na bimsa mwana nanga noka ko bimsa mikonyo so bongote. Bana mama totala sima totala makamusu mwana ko noko nanga to leki nanga abana ko bimsa ape na bana ye. Modela bana ko pesa na mwana ngambongo ezande ngote sosio ngana kusana ko. Tout ça ça compte. Botsaka totsaka kaka teke boye toko takape ba inconvénient. Na tangi te o jibe asali mabe. Mutandime li jiba zate. Menga na zobisa kaka mwana ntsuka. Wana mwana zana kati. Tebi makamona nde kindaka. Déjà le quoi si bobote ki ba parents ba yeba ki ke ba soki ba deveja ki bo solo la ki. Il fallait ka obenga ba parents bo kende bo katali kambukito. Makama bo ba kendaka yo mokote. Soko moni ba so boya ko yamba yo, il fallait me ba parents bo kende. Ya soko kena ba parents ba ko boya te. Mwana ntsuka. Na ba na solo mabonde lo prier, nzambe vraiment nde boye. So po prier na yebite po mutu na ayebi ndenga mimila ka fina. Okay, yaya mwana nanga balinga bakotsokuna. Boye na ba parents jamais parce que so boye na ba parents signe déjà liboso ba benga libino ba parents ya mibale boana bobimi. Lokana ni yo moko muto kendaki, okay na ndenge na yo, ya mso bazo boya kokotsa, nde ifalo mema ba parents na yo. Parce que wana ngoko beta kubina bina filé elingo ratete. Parce que ngana ina ba parents nga boboye ngana siko ba parents nga ba yepoto solola ezala ka bongo. Na sensi wana bandiko. Soki pe na lobi mabe olimbi sans so pe na lobi malambo. Merci. Butu malamu.